Allô? Oui, Félix Wasekwa, DSV. Hein? Allô? Oui, Félix Wasekwa, DSV, Radio du Solo. Ah, bon, mon frère. Yoga Rabando Kenda Kin, au Boulunga Naga sans suite. Ah, voilà, on a appris de quitter le boulot. Même bien, on a besoin d'un polo. Bon. Au boulot, il est quitte. Merci. On a fait une réflexion. Nalobindeni sigo koto yo yembeli lisusu politika na mbeli lisusu. Que voilà, on s'en a moussana, mon frère. Naendela kidemba. Naendela kidemba parce que ça concerne moi, il n'est pas na ba finir susu. Ako na ko continuer à takambo on ngona te pour rien quoi. Donc on a ça la boulot na ngai. Donc ezana oka pona la. So. Na lobi ezana oka bobetika pona la. Ah oui? Ata mo ni zani wana vraiment. Kama ninga na sala musana ngaba ko tanga mbo. Donc so yangi que beta ngo de siga pona sentiment ne ko minengo mususu. Eza pona musana ngai. Donc bozivre pona sala ngo parce que ngo eza kana bende pona biso. Bozivre vraiment vraiment quoi? Non, babu nana kino ka mbongo te ba pesa ngona male. Ba pesa ngo. Oh, bona no zimbongo te awa siko ba combattant biso to fashenze. Non mais na sala ngo fenete ba pesa ngai. Ocha ngai o boni ba bloko wana. Musana biso de kufi na poto ko kufa soki na kimi te la même. Ko a kabila ninga zana mutu abe tatu na conférence zana ete. Mutu pe ngai a tu sa pe na 18000 candidats awa. Ata mutu mota te to sala la nzemo. 18000 candidats na députation ata mutu moko te. Bongo siko so kutso ngemo kabila na te to zala soka ngemo. Donc moi là Rwanda sauvé bino tout. Non, là rien. Voilà tout le monde m'a na kati wana te. Siko Félix. Voilà maman mongo te. Na lobi siko bino boyebi ke mutu o azoboma bandeko na bino soka pesi bino là po bo appuyer kaka etant que yo Félix Wasekwa mutu amayele. Non, exactement maman ni ngo ngai na presse ka bo bandeko na biso. Ngana na presse wana timiko ko na presse wana na ote ya bite. Siko ndengo tala ba magama. Voilà la presse wana te. Ndengo tala ba magama na internet. Donc yo lobela ko eloko mo te. Ou bien ça va na lobi ndengo tala kana ba internet. Elobela ko eloko mo te peut-être ça ba tricage bien comment. Non, voilà ça est na tala internet on attente. Ana tante, yo nem to ça ma kambo ko internet na ko comprendre que ça so ma kamni. Ya facilité mon frère, la facilité. Donc ndenge boza kuna ndenge biso toloba ana katsa poto ke non i politique nambe aza ko tuer atala te. Donc bino bondima na bino te peut-être bo mona ke to sala ba fantir bien comment. Non mais ça peut dire que nous avons ce qui peut finir parce que la banque fonctionne dans la souveraineté. Souvent on organise ça et que ministre ce qui peut pas les parents ça la ministre intérieur. Ce qui quand on va ba kimba banani tout ça. Souvent est-ce que vous ce que vous avez le gagne on a quoi ni. Il va beaucoup de choses. Non, c'est tout on va comme on a dit on va pas s'en sortir. On va pas. Donc on va pas s'en sortir. Na lobi lokola Tshisekedi ya bomisa Kabila pe azoboma na ye donc bango mibale bazande moko. Non mais c'est ça là pour par exemple aux docteurs. Aux docteurs c'est que Kabila a bien joué pour pas faire de son ailleurs donc on s'en est quoi. On s'en est parce que non. Nga vraiment donc on a la docteur na lokola mutu ya otra musala na ye parce que ça musala na ngai. Nga si nga na zali awa Kabila so nga na zali awa tshisha be singa sobi nani politicien moko ya opposition bintu ya oyema nzembo na oyemba parce que na sala yango déjà na période ya bemba bensanga na beta Kabila bensanga na beta mais tant que komi na poto kobeta na ngai ya bemba eservanga na rien akangela nga biso kana ndenge moko mbiri mutu donc voilà yana ngona yino yana continue na vitesse na nga wana oyo ayeli nga basale na nzembo na oyembe na obetela yi ngai soki Kabila zaki mutu mabe ndenge na yendela bemba wana mais na kini ngana fanda te pitre yim talika kile jura après wana endeli bemba na endeli Kabila te simonango ekomi venake ye mutango na endeli kita comme président siko za mutu ya made na mbuko ngana fanda sute Félix Wasekwa siko na kana na tranquille na lobi ndenge tozali na poto lokola ndenge tolobi ke siko bino tu boyembeli i politique nambe concert bien basé boyembi ebele presque bino tu boyembi totali yango awa tomoni bino tu non
ngana moni nzembo afalite na moni nzembo aferete ngana moni nzembo awerate ngana tena moni nzembo ajibete mais il paraît que bayindi non pas il paraît bayindi mais tukana na moni ngote nana ndio ngote oui bato tu bayembi banzembo ya mutu na mutaza ko lukalar donc wana sikoyo colère bopesi biso lisusu ke babiloko tout donc to chango vraiment marche à na poto non moni ngalo elo ngana zo regretter zali ezali bato baza na poto nde fo bayede bafrère baza na lisasa fo bayeba démocratie ezali démocratie eza tolérance oyo tika mpe moto azala na vie oyo aye na poto ngana namona na ngai te ngana vana na france ngana namona te bata gauche na te bato bazobuta ezaka nango te biso awa tozokola démocratie bato po démocratie banda période ya jésus christ ntango pilate azotuna bapeuple juif daboma barabas mpe jésus christ démocratie déjà nalobi yo mboka oza koloba démocratie na poto kuna na Kinshasa Gabriel Mokia alobi bakangi ye Coutinho bakangi ye Tshisekedi ye wana démocratie chef na bino soit disant que patron na bino politique kanambe akangi ba avion nyonso tu ya ye akangi ba chaîne na télévision nyonso tu yo yebisanga siko wana démocratie non mon cher tina bakangi Coutinho wana to yebite tina na problème na ndeko na pasteur aliwa bomisa pasteur moko awa mais biso to yebini na kinya mwana eza bongo mon frère babilo musu to toya na so ba réalité te siko na lobi songa na yebisi okundima te mengani nazali awa lobi nazalaki na bakelke bakonzi na otukisa bango na makambo Coutinho nasima badima kobomisa tipe wana boye na babima eza makambo na biso te eza makambo basona na ndeko na ye pasteur moto amema bapreuve ke ndeko na ye alinga kobomisa ye yango na justice esala mosala nango sikoyo yo oloba nini na place wana so mon frère makambo mosusu tozoka baréalité nango te aza nanga musicien nazoblige nayeba badossier te ke est-ce que ozo comprendre wana aza lokola neti na docteur kabila koyi na mabele batinanga lamusa ye na lamusi ye yo koya oreproche nga te ke yeki docteur tozolamusa moto na mpona nini non wana aza musicien ovilanga neti docteur aza musicien moto mo abengi nga alobi nanga disalelanga nzembo nasaleli nzembo mpe matango abengai ngai nasalelaki nzembo donc eza bongo koma ntango wana yemeli mpe eza normal nayebelaka bino eza normal mpe ngai makama politike esalinga te basosia politike wana nayebi te nde naza na raison nde naza na tort parce que politique eza compliqué ngai nayebi makama politique te oyo boyembi wana ezali boyembeli kaka politique bosoutenir motu oyo aza koboma bacongolais ya trop bino bosoutenir ye oui bosoutenir ye parce que ezali eloko oyo Félix Wasekwa yo ozalaki ana poto awa akati